Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir à la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. La grande famille, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je veux juste vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Je crois que vous avez déjà vu titre na biso totier et puis miniature na biso. Musala na biso ezalaka awa pona ko servir bino pona ko informer bino ko yela bino ba nouvelle oyo bozelaka na kati ya MK Mbelou TV officiel. Je me t'ai dit pourquoi pas partager ceci avec nous, OK? Donc bino bato bo s'abonna awa na MK Mbelou TV officiel. Je sais que bo pesa biso penza confiance wana. La famille ezal likamoko ya esengote na bisaka biso que tozalaka wana karaté pour n'avoir excusez-moi la famille, je suis un peu grippée, hein, mais actualité, ils ont obligé bisoto ya ko partager le mona bino. Ndeko na biso boui boui oh vous allez komona, j'espère que mingi ba ebiye donc pas tout presque hein, donc la majorité à batu penza de bin de kona biso ya moi si ya boui à jouer mingi rôle ya kizengi. C'est vraiment une actrice. Ceux qui tang ba kombo ya ba artiste comédien oyo ba sepelisa batu. Donc ya boui a koki jamais kozanga parmi ma grande artiste ya mboka na biso. C'est une actrice oyo abima na ndenge na ye. Oyoka yoka e penza na ba makambu ya nungu te alobaki asalaki azongisaki. Mais je crois que eza na temps moko boye to monaka ndeko moko papa moko abimaka alobi que boui abotana e mwana atundola mwana na Angola et to monaka pe ndeko na biso boui amekaka koya ko éclaircir sur situation wana. Mais lelo vidéo oyo nazotiela biso vidéo on a la biso eza vidéo moko ya mama na biso Marie-Hélène ezaki consécration na ye akomaki pasteur et a invité ki bandeko na ye ba artiste ba yaki wana pona ko sepeli longo ndeko na biso boui ayaki c'est en ce moment là que beaucoup d'entre nous toyaki ko apprendre, même moi qui vous parle j'étais pas au courant. Il y a sickness to ya maladie ya ndeko na biso boui la famille. Donc on a biso boui aza maladi. La famille tozela raté soki likambo ekue lelo ya mabeto ya makasi nde tobimi poto ya koluba. Tomoni yango na ka ya ndeko na biso DiCaprio. Tobandaki omona ya azosaka ba video azolela avandi tout et tout. Et to ekoyeba après que azalaki nde maladi, aza maladi. Ndeko na biso boui ana problème ya misu a mona subienti na otie la biso vidéo la famille poza te ke na ko inventé hein na otie la biso vidéo wana avant na lobe belé na otie la biso nano vidéo wana to meka kolanda ye moko ameki ko pesa explication comment est-ce que elle ressent. Donc ndenga za wana akoki ko tambola ye moko te, donc il faut azana mutu parce que misu e mona bien te. Misu et mon abiente tozonga to landana nos vidéos et puis on va rentrer pour essayer un peu de parler to mekako analyser dans nos situations au na ba makambu nyonso to ndenge eza ko s'est passé awa sur les réseaux sociaux suivants. Les réseaux sociaux na komona yo koto boya buya kufi koto boya buyi akomi aveugle la nouvelle zozwa oyo yo moko na matoni to nous komela yo bien que ça maladie tu dis que si la nango mais tant que comme là on surtout on met le bani na soi eso sala nga pasi esala nga pasi komona ke bolingesi na mitema ya bato elobi nango sera Deborah Maso bolingesa na tira bato mokili ezana elinga eyokaka bato mutu ana pasi mutu azo souffrir peko basije na bango mokili ezana kaka yo nano kufi toza na soins intensifs ozoluka pema ya koluka bango na kote mpona kona bango bakangi yo pema bango benda po okufa bango basepela so na eloko nga na tunaka yo ndoki so olingi oboma mutu so mutu wana yo ndoki obomi nzambe permettre ke akufa wana yo dako yo moni pera winga na semu sana nga na bomi na eza pasi elinga nazaka maladi na yepo eza mamba nzambe
so ezalaki ke Maria lef afongolisi boîte afongolisi bar asala benanga na ya te bonga bomona elongi yo te so ezalaki place ya esengo moko ya mokili nga bomona nga te na ye parce que eza esengo ya nzambe na likolo naye kobakisa 1 plus po nzambe ayokanga mawa na eta na nga vraiment malade na maladi na nga kaka na otambola baoyo baotiola baoyo mpe bazoprie mpo na nga nous bazosimba yo en fait vision est-ce que c'est que ils ont bien ils a moins faible toujours kaka moins faible nana difficulté ezalaki nini ya bui ngai na kamwe yango lelo komona ye bongo esengama ya miso na comprendre te naoki yango mabe makasi nameki kosola na ye mwa mokie naoki mpasi vraiment naoki vraiment mpasi na motema makasi tosala malamu toyenga kosala baninga mabe te mpo lobi toyebi te naoki mpasi makasi me eloko esalinga esengo makasi eza ke azosolola azoseka mwesi obanalize likambo ezwa esika te soki olateli yango susi eloko esalinga mpenza nabombaki yango na motema na ngame na bimisi yango eloko esalinga esengo na omoni azoseka nana aseki ado tolia ensemble abeti lisolo tumboa masumu nde na mbi eloko ezwa esika te parce que moto aza nango abanalize yango omoni elo mosu abongo moto mosu akozwa eloko wana na age oyo omona akoyoka susi makasi ya mo mpe natuni ndeni nomona nga nana naomona me namona moke abetenga lisolo ndenge ebandaki ndenge ezalaki na ndenge esaliki ekoma boye bakotia nga na délégation moko boye nakende so nakete eza nzambe moto boye nakende eza ifi yo moto olongoli nga te producteur eza yo te donc soki bandeko bien bato ya famille to mpe nini me toyebake eloko nyonso esalamela biso avant esalamela biso famille fongola porte biso basi batia biso déjà bacroix totambola bomela so kota deja na seke ya bato mosusu nayebi te soki liwa ekoma kopesa bato esengo or liwa ezaka eloko apasi na biso bato oyo toyoka apasi na motema me lelo ekomeli ya mosu omona ndeko akufi pasi wana mso komanifeste yango te par rapport na bamakambo ebele mpona ka ya bui oloba nini te bui ye wana omoni ye bui aza na ye donc ezaka nde motu abelaka aza na ye soki ezalaki aza na mbeto hôpital bongo bomona ye te banda koma na situation oyo nzambe asala ye ngolo eke o vision soki eza lisusu te soki oza lisusu na nini te fo vision ezala motu amonake akosomba lipa akolatela mboyo akolata biloko akolia biloko oyo yango nde osala motu aza na vie epuis par rapport ya mosala na biso soki vision eza te babenga ye ndenge ya otravail ube ye moko akosala ndenge nini mpo atravaille na chaîne na ye ayaka ye moko te akoma kotambola na moto po ne pas ke baproblème ezala na nzela basi ampe ça aoyo nyonso balingaka buyibuyi vraiment ndenge kolo azoloba nazalaki na nzala bolesenga te nazangaki ya omela opesenga te nazangaki ndako ya kolala nalisaki ngai te donc c'est le moment oyo bayebaka baninga malamu na ntango ya pasi basunga ye. Voilà la famille, je crois que touti kolanda biso nyonso to wana tomoni ba artiste na biso baleki wana pona ko témoigner eza likambo moko ya liseki te to eza coup moko monté te to eza scénario moko te mais c'est vraiment quelque chose oyo eza ko se passer na artiste na biso monene ya mboka na biso Congo RDC. Nayoki pasi la famille komona ndeko na biso buibui nde so totali penza boyo donc oko expect oko s'attendre te na ba maladie mususu mais eloko oyo ezosa pasi eza ke ndeko na biso abeli la problème mais bato mususu bakomo loba nini oh non babwakeli ye ba maladie ya ndenge wana ezalaka kobwakela tout et tout. La famille à lire oyo namona ki ndeko na biso Fatou Kayemba lekana ki alobi à lire oyo ba artiste comédien ba okende ba obebisa musala effectivement effectivement ba obebisa misala na bango pona makambo oyo baza kosala
tozomona bakan ekomi ebele soki artiste oyo bamoni na artiste oyo ekomi te ye aza mutu boye so bamoni artiste oyo na sila te aza mutu asila bamoni artiste oyo na belle vue te aza mutu a belle vue chose grave na baartiste comédien bango mo bakomi koleka pour dire que non nga naza artiste naza Abakouk nga naza famille Libota mais bobebisa mosala na bino et puis bato mingi oyo boomona baoleka bongo eza bato baana bolingo ya intérêt excusez-moi de le dire baza wana balingi na casting nyonso azalaka wana soko tie te na casting moko boye ekomi problème or que na casting ntango bazosala baotia mutu oyo bamoni ke azoconforme na role wana bayebi ke role okoto ya osala neti boye toomona ndeko na biso Muchopi aza wana aza mwana mosala azojoue role na ye très kitoko bela atalaki na place oyo nakotia mpe Marie Jeanne mwana mosala me te naotia Marie Jeanne te afo natia Muchopi na role oyo papa oyo azolinga koassume baresponsabilité na ye te ndenge neti papa na biso Serge atali kabi afona tia papa na biso Serge po yazaka un peu moto koto na tia papa JR te papa JR azaka un peu sérieux trop sérieux turbo azaka trop donc vous voyez bayebi ba scénariste na biso bayebaka siko bandeko mususu oyo baza bango mo ba artiste mais bakomi nga naza famille boye nga naza famille Libota nga naza Abakouk nyonso to wana pona nini bolingo ya intérêt alingi belle vue abengaka na ba film nyonso tu ye fo azalaka wana alingi sila bisalu abengaka na ba film nyonso ye fo azalaka wana alingi dinana abengaka ye na ba film azalaka wana mais non ça ne se passe pas comme ça quand même hein ça ne se passe pas comme ça. La famille ngana oyoka pasi amonso na otamaka mususu eleka na mboka na biso na oloba biso monde toza ko se freiner congolais aza ennemi ya congolais moko tolingani te kobanda na bakonza mboka na biso excusez-moi la famille de nous le dire kobanda na bakonza mboka na biso bazo pouvoir so bazi pouvoir c'est pas pour servir le peuple comme le slogan le dit que le peuple d'abord mais ezana pona ko se servir na ba mabumu na bango ndenge moko na ba artiste na biso comédien oyo bazokoleka pona koya komibimisa ke ngana za Abakouk ngana za famille Libota oza famille Libota za Abakouk c'est pas un problème so yo jouer sous na famille Libota total sauf Bellevue TV okanga so yo zo jouer sous na SB total so SB okanga pourquoi les gens ne veulent pas comprendre. Ba artiste wana mibale wana botele misi boelo kwa soleil batunyo surtout batalaka ba artiste na mibale botele misi wana po ni yo poko osa neti bango po ni yo koko fongola pe chaîne te okom poko koma ba film ba Kevin Sydney bango na ba fongola ba chaîne ba Jérémy Chaban ba fongola ba chaîne ba Gesho Ingange donc presque ba artiste yo surtout ba fongola ba chaîne bo koma ba film nde belle vie konza koma ka bo bengi pe ba artiste ba jouer ba okotisi bo koma ba film ndenge batu na SB ba koma ka bo koma ba film ndenge dina na la douce koma ka bo kotisi na Didi TV. Oh, poni tokoza mtema mabebo tabo talaka ndeko na biso buibui na mona ke pena na ba ranking te je ne sais pas ndeko ayebi ndeko na biso buibui soki asalika moko boye ya mabe aya komela na commentaire parce que ngana na mona na ba rando te c'est une femme asala musala na ye très bien yes asala musala na vraiment très bien. Oyoke na ba kotérité ndenge ba artiste mususu bazalaka diviser pour mieux régner oyoka buibu ya bui na makambo ana te yo artiste zo pe sa position ke ngana za boete wana za musala na biso ba fan wana za musala na biso ba fan ba journaliste kutu ba koko pe sa ba on pe position mais opesi position okoma limité ozasu na possibilité te osala musala pona ndeko mususu wana po yo opesi position to mona ngo otenga Grâce Mbisi na warrior otenga Karine Mokonzi na gauloise makambo fali okoka oya olobela ngote de même que makambo oyozoleka na ba comédien na biso et puis ça passe pe ma la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Et puis ça passe, botika ba basio basa msana bango.
botika bango basala mosala na bango bino mpe boya bosimposer boya bokotisi bafilme na bino bobengi baartiste ndeka bobenganaka boye bojoue biso totali tosepeli na mosala ta neti filme na biso asume ndenge ezolekana mutu oyo aloba na nga ke ntango ota filme wana aozwa leson te mutu wana aza motema mabe bafilme presque nyonso elekana na Bellevue télévision bafilme presque nyonso elekana na Didi TV bafilme bandeko na biso bakotisa mo elomo boye vous sentez que baza koéduke ata bato 10 te ata mutu moko nga na loba ngo na bafilme oyo mutu achangeaka ta comportement Maria, il y a des filles comme ça. Il y a des filles comme ça à perdre l'ibala. Pourquoi? Parce que le yenge qui accoutrement mabé. Elle a perdu. J'ignore yona kei na pas geti. La famille kozala nzunzu to kozala timba elingo baka ateke fo o light tiki tolo libando tiki makolo libando zuma nzako teti na songa misapi ozu basilo mami ki ozu 46 couches ya foundation otie okanti ke nonde eza boye ngai nde ok ozomi bebisa sope balobi balongola Bellevue ngona babi Bellevue ndenge eza boye yo kokoma su te kanga chaîne batie wana yo tia o Bellevue osala nwango te pourquoi parce que mutu na mutu azana eloko na ye o nzamba takati na ye mutu na mutu azana ndenge na ye totika kimutema mabe oyo tozoke na ngo pona bandeko na biso basi totika peut-être kimutema mabe système est divisé pour mieux régner eza mabe oya ye mutu oyo ozalaki ko sepela na mutu msusu lelo pour bandaki ko tshona ba rôle te obia te na longwe na kenanga kuna yo kanti so oke kuna nde ba ndo tshosha ba ndo tshosha chaque jour to souhaiter bino ba bonne chance ba to nyonso ba yake ngana laki famille bote na longwe na komi ba coucou bravo boke malamu bon débarrade ba bon en français bokende bien bokende bien place bokei to tombeli bino kaka chance ndenge bayemba nzembo moko epai na ye ezala mwasi fidèle epai boke boza fidèle bosala ye ndenge bosali bela te bosala ye ndenge bosali bela te parce que le karma existe. Le karma existe. La grande famille de M. Kambelu TV officiel. Nzembo wana poka na ebo emba ngote kosala endengo saling bela teo nzambe funa yokola nzembo wana next prochainement funa yemba nzembo wana penza et pas iboke bolakisa fidélité bozala na pona profiter ataka bino na ba film nde bolobi ke ote ngana oya na fingeli e batu na débordele batu mais au moins na film asima abenga ngate ka ba même tête wana mais so ba même tête wana ba osa ke film za kitoko ba otia bango so corpulence wana esenga pena aspect wana po yo zanzo to mike ba ozo yo ba zu ba tio papa ya bato ba nzo to mineno monte ke pesa te. Donc c'est un peu ça la grande famille de M. Kambelu TV officiel. Tu es qui pour toi informer biso kende qu'on a biso bouilli, ya bouilli au bozo mona, asa vraiment malade. Bat ndeko o bazana moyen ya ko soutenir ye. En tout cas bo contacter ye azawana, azana besoin li sungi na biso, baza ba artiste na biso ya mboka ba sepel sa biso. Ba sepel sa biso penza bo contacter ba tumsusu bazolo beza eza ba boakeli. Mais batumsu balobi te eza malade lokola toyebi vraiment te ye moko boyo kenenga pesi explication mais to meka un peu ko contacter ye pona ba soutien na biso spirituel ba soutien physique ba prière ba soutien financier pe so kezali en tout cas et osala ndeko na biso bui kitoko makasi nzambe alola apambola bino bisika nyonso ezwami bino soki Yesu Kristu azongi te ngai na bino tokokutana na mbala ya sima ngai wa bino mama M. Kambelu TV officiel. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez les biso liens et aussi la plaisir ya makasi. En tout cas, ya koloba mingi ezala kite nanga kito yaka to beta moi mbela to beta moi c'était likambo oyo famille bota assumer ezoleka déjà on a Bellevue TV donc to consommer consommons ka ndenge ezalaka
to consommer penda film na biso parce que seul moyen ya ko soutenir bela yango ana na ba j'aime na biso ba commentaire pe ba partage na biso nde eloko ekosala ke bela azwa makasi lisusu après assumer awa to zwa susu ya kiningo kaka bobo mesano tebi mama alal sara bana nzala te voilà ngana bino soki Yesu azongi te tokokutana na mikolo oyo mizali koya natiki bino tokutani bye.